Soyez. Asali déjà le terrain. Merci père. Voilà. Masali déjà le oiseau qui est dans le terrain. La rouge. Ouais, c'est rouge. Mais non, c'est rouge, c'est rouge. Ah, on a côté tête. On a créé ça, mais on a bien on tout. Donc on doit ça la rabat. Mais ça va tout le monde va filmer. Tu vas nous tout là. Non mais le bon c'est la clé. Et les ratés. À collègue à clé. Je sais pas mon mina biso. Non Malena, on sur la calme mais on la on sur la belle. On a côté tête. Qui s'appelle ma paix, avec ma baie. Vous comprenez? Il faut amener dans la mère. Soit avec qui bien là-bas, on a fait un donc quand on a vu Château Rouge, nous sommes à Paris. Maman Château Rouge, respect la vie, maman Château Rouge. Tant qu'on va combattre, maltraiter la vie, maman surtout va téléminer la bango. La marine a zana pour le conseil d'intervention. Qui signore la vostra la mère doit savoir pas ça là. Vous comprenez? Béton, pena, béton, béton, zéro côté côté. Comme mère tout, donc balobi Château Rouge eza ya koinda tokiti mbangu po ipare balobaki njoka na rouge donc rouge eindi tokiti mbangu awa toye nayebisi bino bamama ya Château Rouge en colère bino bomoni bavideo ezokata na kata mpa na kasi mpo nakoyi babetanga moko awa babangaka boso omeki babeti yo donc bino bomoni ata mbila kwe est-ce que bomoni mbila kwe rien donc elakisi awa sosali fo mpa bakobeta yo mbila wapi ye des autres esalami awa tomoni na biso mbila te donc elakisi yango wana bandeko tobatelaka lolemo trop de mafinga omoni conséquence ya mafinga yango oyo conséquence ya mafinga ozofinga moto aluka alar na ye balobi awa zone rouge biso tokeluka mamongo na biso na forme de chambre bofinga biso mais na forme de chambre natambolaka na Porsche Cayenne ya Jeep nana bapale na utosomba na kini mais bino bato bwana kini bolingo respecte bato ya poto te sikoyo botala rouge eyindi
balobi bakonzi ya rouge batelemi baya lili makaya bamama odeki bamama nanga tu awa batelemi nameki oloba na riske nga moko bapesanga frappe donc toyebi te balobi zone rouge bamama balobi zone rouge oui ma chérie mama nazobunda mais baboyi bakolo rouge baboyi mbila yebi bango Mutakalisation. Mutakalisé. Rouge eza ya koyinda tika yalobela na maske na donc ah d'accord bamama bapapa château rouge eza ya koyinda château rouge eza ya koyinda donc kande na yemisi bino négociation eboyi esimbi te négociation awa baboyi ya lili makaya kuta alobi stop donc ekomi likambo kaka yake mama awa nanga mobe na kobeta awa nayebisi yo eza chou donc nayebisi bino oui yango namoni bamama nga toujours na respectaka yango balobi eza donc ya koyinda na rouge bino mo bomoni rouge nzoka ndenge aza wana akoyaka te mpo nzoka so atia matambe na ye awa ozo comprendre bokolimbisa ye to retour na ye akofinga bino kaka ozo comprendre alors ça sert à rien moto oyo nzoka so akota mpo kobeta ye pena e ozosonga kuna ke na sango wana mbala moko kena e kuna bomeka te bamere wana yango te akota te azaka mobali mais kiti nde bakutwa yo banobwanga lelo te na bato ozosala bazosala neti bajako nakokomprendre te ntango yo banaobwakanga seliwa oyebi yango bien mais non arrête oza nasala ndenge na nga otouche bamama nasala kombo na ndenge na nga nayebana na ndenge na nga bao baolinga babanda bayebana ya lili makaya wana lili makaya yende ayebisi lili place bomona ye place nyonso akokende chateau rouge eza yango te chateau rouge vraiment meso yango ozokita boye oya na chateau rouge mpe biso toteka biro na biso ezali awa toli tomona ye place na repondaka yo ntango na repondaka yo biso tofingaka te biso tolobaka tozorépondre tofingaka te biso torépondre yo ofingaka biso makolo
malili ofinga biso tosubaka na Château Rouge eza oprenga ba oyo osala nini na Château Rouge oprenga afika biso Château Rouge oyo fingeli biso Château Rouge oprenga batabi ezalaka te oprenga bo kiesa makasi na mono Château Rouge et puis oya bo mbe maboko mibale na nzoba tango ozonga kuna ko balukela biso na loba toujours tala il faut boyeba comment ko respectera ba mama bozo respecter ba mama te tokomana ko bedana na bino moko omona biso boyeko la marraine na liboma muto ko touchaka lisu ba mama Château Rouge na ko ningisaka bino ya ko finga bango lisusu bato baoluka bala yebi ba mama baliaka makelemba komi ba 200 000 par mois mbongo wana bino bokomona ngo na vie bon na ba pauvreté loko te bolinga bo touchaka ba mama ba oluka ba propriétaire na baso ba oluka mbongo toza bien baso baza ba propriétaire toza ba locataire bele ba benga mama ba mama ba somba ba patio ko pesa ba bango pe respecter a respecter ko bien ba bango yo moko yo kitio lobi soki na mukuseno na soki nani oh tala koma poto penda yango poto penda yango yo saka na Paris olobaki poto eza soki na Suisse yene para kuna bolela ici c'est Paris alors oh eza Poutuville Paris oh eza Paris yango na biso fini biso ozalaka na respect ntango bozala respecte esimate comment yo kesimaaopio Château Rouge là rond point là-bas. Yes, on peut côté au départ trop. Au but Château Rouge ça quoi rond point là-bas. Château Rouge rond point là-bas. Pas musicien ba ya ko ba rester. Ah, on va tomber là on y a tâté. On a des bascado, on a des copines biso. On doit aller kene kuna na te. Boso ba mama ndeko. Ndeko mna ga sikono. Kizinchora to mona kwa ki bana lobby bon. Eza na molongo te, osali courage na yo. Mais papa, on a bien un téléphone là. La marraine a un moto dans le sens que bateau bolinga ko finga il faut respecter ba mama. Autant aux autres finga ndeko no mwasi. Oya yebi comment ko lukambo. Bande ko baso ba liesa ka free. Oyebi combien de mbongo ekenda na bazosunga baopele bazosunga mais non yango wana en tout cas ekozala malamu kisi njora osenga pardon na bamama yaka senga bango bolimbi kisenga pardon pa nzambe kisi njora senga nzambe pardon Nzora eloko asali ezalaka te na marraine alobengaki bongo ela seli eza motu moko beta kau masola normal te na suka bamere oyo azolinga néglige oyo oyebi te bamere bango baza responsabilité makambo ebele bango tozokipela makambo ebele donc motu ti autaka kini kuna koya awa eza ndiale eza lokwa mwana yebi biso na kobenga ngo nini ozo comprendre bamere nde moto asolaki no donc kini ezalaka ngo mpasi babima déjà nsomo onene baresponsable baza awa bango tunde baza awa bana baresponsabilité ebele ebele okokretien bango komisa ngo ntina niveau moko te non nzora yo eza nani akokretien bango ntina niveau boye te okomona bango boye te baresponsable baza awa bana bafamille batonga mpe nzora nango te yoko matina niveau bobenga penaki non Château Rouge daron mpo nga batina niveau mpona nini bamama na nga nyonso ya Château Rouge nabengisi bango na Nanou yesikoyo abengi Château Rouge mpo nga batino aza osala nini awa abengi Château Rouge mpo nga aza osala nini Château Rouge mpo nga batino ye aza osala nini awa mais fana suka kuna nzoka soka kote fota correction comme fela kozonga kuna amemela bango sango kuna akomeka te Nanou Diamaniwa balobi kisi nzoka azokita na terrain olobi nini awa mais natuni yo akotya likolo afinga bamomi na biso te
video asengi bino pardon lobi. Ngai ne suis pas pardon na ngate. Oh, Kichu. Qui c'est un joueur qui est dans le terrain pour lobi ni. Ah, qui c'est un joueur qui mais donc il y a des caractères que il faut s'expliquer ma belle. Ma fille ma maman à Château Rouge. Afinga Lili Makaya. Hein? Ils ont la raté. Tout, afinga baron tout. Aseni pardon. Mama toza peloza mo beta yo. Baboyi baboyi na okuna na ndeko sambela na mbai. Mama baboyi afuna bawo. Baboyi sana saleza parce na fika mtu te yangona. Bumuni bino ka ambiance le kawa. Oh, faut que kanga muno na biso te ba roloba. Oh, baza ba maman na biso, un peu du respect na ba maman na biso. Oh, bato ba luka mbongo na ndenge pene ya souffrance ba maman na biso. Faut du respect. Mboko yo baby te mboko esa mboka ma Maria. Quel sexe oh dans la main. Ya mama. Oh fino bande kona pasi. Oh fino bande kona pasi. Oh à mobile. Ya mama ya baby. Je regrette beaucoup. En tout cas, ils ont passé bino moni. Donc Château Rouge tombé. Donc il y a Lili colère, ma maman tout colère. Mais na meki na négocier zo simba. Na sali tout na négocier et simbité. Na ko kipe ko forcer té. Pour ceux qui n'ont forcé, même maman peut pas ko nyaka li soité. Na ko ya li soute et comme on dit Château Rouge check capiche au moment qu'elle dans la gato. Donc na lingina na liberté ba maman na ba yambanga. Des fois na ka Château Rouge ça qui ko na mebi ata 1 euro té. Ya li la sombi. Maman d'être sur on va somber na ko somba na ba bilo. Donc yango wana toye ba keloko ba bengi respect. Respect za malamu. Respect za malamu. Respect za malamu. Donc maman Lili ko soki sindeni ni kwa kata video na komo shite. Na biso to soki sika okotaneke. Akotaneke. So comité. Mama na boy. Kote kuna wana Château Rouge. Donc balobi Château Rouge. Ah balobi Château Rouge. Wana mabi biso na to telemi ko to moni okoti. Ti na se. Suka na se wana. Ozo okela ngana uwenze wana okela ngana bo wana zali kote ya konokele na siko ya na négocier baboyi ya leta biso na meki na obeni piana ayaka tosolola ka lili makaya keni piana so otala video ayebi tosolola ka na ye keni piana pe na kamati na sali geste na kamati na kabene voilà du moment je suis malade tu vois quoi on refuse à ça le lelo on refuse à pardon pour mater avion pas te limiter ça va te faire pardon pas nzambe va te faire enculer keno senga pardon pas nzambe nzamba limisa yo c'est tout donc c'est ça yo pe oboyi no pardon na ye na ngo suka bina ko boya mo motema ba ke senga pardon pas nzambe nzamba o limisa donc ba mama bino mo bomoni c'était ba konja Château Rouge ba boyi donc il y a la théorie parité baboyi ça c'est très simple mais passage obligé chef azate bango tout bakonzi baboyi awa mbila yebi bango bino momoni desordre esalamaki mbila kwei te ekweya mbila kwei te donc elakisi ke oyo eza terrain na bango même mbila respectaka bango
torespectaka mosala oyo basalaka. Donc nameki nasengi bapardon na ndenge nyonso bino mo bomoni kata video nakati video 3 fois na risque kutu na beta nakati video 3 fois donc balingi kutu te. Donc ça veut dire nasali mosala nanga nayoki Château Rouge eninganaki na ye mbangu na niveau moko oboya mais baboyi balobi guerre sensible na kati ya Bundes na kati ya Allemagne nasali musala ya baboyi guerre sensible baboyi nasu na choix teo Mama Congo Nadia nasengi ba pardon baboyi nasengi ba pardon na ndenge nyonso baboyi. Donc ba mama na ngai ya réseaux sociaux baboyi nasali tout rouge balobi na kesenga pardon kaka balobi pardon esenga me pa nzambe mais sikoyo bango awa baboyi nasengi ba pardon baboyi na bango namo pe na bandole ka moni ya pesa na ngala marina na esenga pardon pour la kitinjonga mais baboyi na bango donc bato singa kanta de balobi pardon esenga makana nzambe na nous diamant noir ameki baboyi. Pardon eleki te na sali tout na leli kutu baboyi. Donc yango choix exact. Donc bino mo bomona do ba ser bazo fâché na MC bino yango Château Rouge bato sarango ba yaya onde basaka misala na bango batekaka il faut kopiaka bango respect na vie tozalaka malamu na bato nyonso okiti na terrain bato baoyamba yo okepoye bato baoyamba yo. Donc eza teke oye kote mo boye babi okota te yango wana tobatelaka lolemo donc bino bomonaki ya guerre na guerre rouge na rouge. Donc osuki okomona ye Château Rouge awa omonikani eza yango simple soki oleki ate mato soni opesa na kini bakonfirme yo te oya kofinga bato soza mobali ya tembe yaka yo vie tozelo donc bino mo boyoki ti nasali tu napeti kayu ndenge nyonso pardon eleki te. Donc pardon eleki te pardon est stoppé. Donc pardon est bloqué na minute oyo eza chaud la danoise na kati ya Londres pardon eleki te balobi Raissa Mpindi pardon eleki te na kati ya London nazokita kuna nani anima kwakala na kati ya Canada anima kwakala pardon eleki te foti na nga te nakoma okende nalaka bino bamama na nga nakoma okende nanini d'accord. T'es consulté sur tes cils. Bon, c'est bon. T'es kata c'est mon kata yaya. C'est l'avocat. Donc, ba maman, ba tu basé belé na ligne na ndenga liboma. Plein na ligne. Plein. Donc, ngai na suki siawa. Donc, vidéo est souki. Il y a Lili Lobasuka na ba maman chérie. Boze. Lili Lobasuka. Comment il nous
yaka kisi njora problème yali ya kisi njora toboyi teke okota na château rouge yakokota na château rouge lata robe soirée na talon nsima okota soki olati bongo to okota te lata mpe na liputa awa bana basi bayalia lata na liputa na robe soirée ya kokota soki olata ngo to okota te bilobaloba kisi njo omoni osida ya kokota makambo soki oza mobali ya tembe tozelo baye kosalela intervention wana yaka tozelo vrema yaka tozawa maboko polele tozela yo afika biso nga se mobali nanga 22 ezaka poto opasa boye poto basa poto lengi te 22 eza tosala mobali nanga bon oui tosukisi nga mpe nakei na sala merci tokos babio yaya tokos donc yaya oyebi restaurant wana kombo nanga kozala Château Rouge kombo ya restaurant nanga Château Rouge donc yango tellement nalingaka bamama nanga mingi mpo bango baa basi ya mbongo so balobi bakotela te 10 000 na mokolo moko ekota batika mbongo na defo kombo nango Château Rouge ebeba eyokani